Clubwa.com, bonjour Bandiro Balandi, vous avez besoin de nous partout. En tout cas, merci pour la fidélité, merci pour la confiance au PSAB sur Clubwa.com. Si vous avez l'information, si vous avez l'actualité, chaîne le PSAB toujours l'information en temps plein. Justement, le lot pour nous recouvrir les mailles à marche à MLC. Dernièrement, tout le monde qui est né la mouka ensemble batambola qui peut réclamer invalidation par député Nabango. Et le soit MLC en particulier des batambola les lots pour manifester aussi contre l'invalidation par député Nabango. Au bazar plus de 15 députés invalidés dans Katsa Congo Mobimba. Mouvement les autres la passe pourquoi parce que besoin que justice sango sala musala malongate ko constitutionnel au sala musala ondenge kanagité pourquoi tous au monde na bateau ming bazo ba voir mukende bazo remplacer bateau bazo qui va voir ebelé. À l'occurrence nous prenons l'exemple il y a honorable Kibuka Wazaki deuxième élu à Moamba azaki bongo remplacer il kamboka moi to bosu na député mususu comme na honorable Daniel Mbau au PSUS va remplacer qui est par rapport pas Moutoumou Bouya FCC Wazaki na ba voir muké moins de 600 voix. Tout ça, ça fait mal par rapport à la politique de Congo. Et puis, les militaires MLC Baza et Belé, comme un seul homme pour manifester contre l'Institut de Mboka par rapport à la Cour constitutionnelle. Par le but que dès la Cour constitutionnelle, c'est les cas qui déjà par rapport à la loi électorale. Il y a une mission, il y a des. Comme les bactéries, on a besoin de Tinasuka. Tu reconnais pas Tinasuka. Tinasuka, Tilombo, Aïbaketoroti été. Tozana etina suka. Comprendre bien bozotanga Chilombo na Kabila. Kabila c'est binoni. Mais papa nana ebiteke ba assassiner démocratie na mboka weza Chilombo na Kabila. Assassiner démocratie. Démocratie est assassinée. Kabila fait na les occuper ma politique itende ko. Nana occuper ma politique. Kabila. Lokolo lobi Kabila occuper ma politique ite. Tuna Chilombo premier ministre na utaki na ndako nani. Nana ministre premier ministre. Gouvernement sous bimaté pour nani. Lelo session parlementaire kangami. Oh bah tu FCC babi il faut session extraordinaire pour investir gouvernement. Obe ko senga nini? Mbongo. Lipe mati banda de personnes au pouvoir. Quand un journal carré ton somba 3,400 francs. Tele koloma sanguna fufu. Union des démons sans progrès social. Voilà wapi. Union des démons sans progrès social. Parti à Nabiso, papa Mbote. Mbote mingi papa. Mon présence na yo aux hommes de MLC. OK, comme on a maître Jonas Mongombe, nazana. Maître avocat. Oui, nazana cabinet privé politique il y a CGF Bazaïba. Ce qui toye awa eza parce que ba continabiso basalaki ba démarche administrative à bonne et difforme parce qu'on ne peut pas co-inviter ba militants nyoso baza awa baya awa na siège na biso pona kotinda bango na nzela ba bima ba kende to sali démarche na biso administrative to komi mo canal na biso to yiko déposer yango na hôtel de ville accusé réception o pona ko yebisa ba to ba ndeko na biso itinéraire na biso zalaki lieu d'embarquer meza awa kolonga awa triomphal to konti 24 jusqu'à na cour place to yiko déposer cour constitutionnel en bokenongo jusqu'à quand parce que l'autre fois bosangana ki bokena soko constitutionnel na cadre à la muka sobimo lelo MLC bosali sou bino moko en particulier bokiso cour constitutionnel ils a pour la finalité nini. OK, merci pour na ko répondre à mutuna na ndeko na biso la muka eza na 5 composantes. Na kata 5 composantes la muka eza na ngo toza na MLC
oya Jean-Pierre Bemba. Toza na nouvelle toza na Congo na biso ya Freddy Matungulu. Toza na nouvel élan ya Mwana Mboka Muzitu. Toza na dynamique de l'opposition ya Martin Fayulu pe toza na ensemble o ezali ya Ndeko Moïse Katumbi Tiapwe. On a kati ensemble za na na bana ebele na kati. Na kati nyonso na boye biso toye awa en tant que MLC oyo toza na ba député ebele oyo ba invalidé parmi ba député ba invalidé oya biso ba invalidé 8 députés. C'est pour cela ndengo lobby que non ensemble ya la muka to kitaki sur le terrain, c'est bien, mais en particulier les lots tozali na compte ya MLC auto que désister décision oyo cour azui pour ko invalider 8 candidats na biso. Au cas où cour répondre bino favorable était bon cas na bossa la sonine. Bon, aux maître avocat, oui bien babi que non les arrêts de la cour au sur côté les mélangoti. Au pays politique ou bien à Congo na justice très bien. Au cas où on faisait bossa la lelo et salimi que non cour à répondre bino d'une manière défavorable. Suite na ngwe zalani. OK, merci pour répondre na mutuna wana boye cour constitutionnel est un organe moko administratif. Tandis que conseil d'État azakozwa ba problème que ça un peu juridique. Cour constitutionnelle en tant qu'organe administratif, ba démarche oyazo sala wana boy parce que il y a des institutions pour le moment. La CENI comme institution appuie à la démocratie, la cour constitutionnelle aux alliés organes administratifs on tala makamyo sona boy. Sur quelle base au cour y est azui sur le base je vois la technique parce que la CENI mutazana azana babilo ko va donner nyonso o ya pesa ki na cour. Tout chité yango que non ce que cour a maintenir toujours décision na wana boy et vous allez passer mingi pour na bana mboka yango tozolo ba que non et pas na biso avec Dieu nous vaincrons. Toi on est lika que ça va aller. Merci beaucoup Ndeko. Oui bandeko balani tozo continuer toujours on a ba interview na biso toye tolobi simple moi bato ebele toza na papa awa papa pasteur azawa papa mbote papa mbote na yo mbote papa Mopanga papa to moni présence na on a marche à communiquer zani papa ouais ça prière papa je sonne ma prière ezali prière na joyebisa Yesu ndati nema sikatenda Nzambe nema ndati mbemba mokonzi président de la République ezanani papa Yesu ndati mbemba nazali kobelela Yesu akitsa mopanga na ye likolo banguna ya Jean-Pierre Mbemba banguna na biso lelo nazobelela Yesu ya sali moyoka na prophète Nema akitsa mopanga likolo banguna na biso lelo banguna banani papa banguna o bazali ko lukangai nayo o bazali ko boluka babo mangai nayo banguna baserkele bisowa jango wana la dobela Zambia Nema ni banguna bautu banguna na bautu satana utaka lolenga alingi satana sala kama kambo na ye satana kasinguye ya Nzambe jango wana la dobela Zambia Nema Yesu a prophète Nema akitsa mopanga na ye likolo banguna na bisolelo ayo kisabango soni o baba eh papa yoda pesi memba mokonzi uté pas d'ailleurs mais marche ba benga na binote na marche jamais o da Nzambele makitisi mopanga ajo kata bango mais to moi de ba la police ya liboso jamais bazala te mopanga zako kite se kiti ejo benga na bango mopanga Nzambele makitisi mopanga. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko kombo nani Combo Chief. Ndeko tomoni lelo na kati ya marche lelo message ezani ni bino ba militant ya MLC. Oui, message c'est justement que par rapport à Makambozo Salamana Mboka et ça yango te. Premièrement, toujours parler d'un état de droit, démocratie. Au cas où à siège, n'a évité ceux qui lieutenant, ceux qui colonel, ceux qui nani, aïe ko panza, to ko bengana bato, désordre de salamité, et là comme mututo simbité, mutu azokité, makile. Tout ça qui va procédure normale pour la communauté de ville qui besoin la marche lelo. Marche ebani déjà que marche payé bani déjà qui hôtel de ville pesa au courant que marche ebani. Tous en a pour ça que ba député ba invalidé bango bazongisa bango pas député misusu bazwa na ba 26000 bazwa kité yango ba invalidé bango parce que yeseni alobaki que seul seni ndi azana solution yende seni azana vérité mais comment ko seni wana lelo que cour constitutionnel ezui mokano ya kokata dossier wana tandis que nanga alobaki que ye mutu azana le seul azana na vérité na vérité à urne ba député après 6 mois lelo que bozo ko invalider ba député
na raison moko to éviter tozana posa to eba raison wana raison valable en plus que ba député na bazaka ba député à MLC ba député à la Mouka ba député à Moïse Katumbi to ba député à FCC ba solo ngula bango ba junior ne malemba on est âgé. Ceux qui les que ça na député à FCC on est malemba Ntingi Pululu kawana eza ba jeune bango ya FCC que ça la que ba député à compte ya Bahati eza ba jeune bango biso tozana posa que ba député bana mboka ba votaki et sengeli que ba zonga ba zabisika on peut basala musala parce que na gouvernement Félix Ezelo côté Kabila zo continuer ko gérer Kabila zo diriger mboka ndeko Kabila zo continuer ndenge nini ndeko parce que c'est toujours lui qui est le patron c'est lui qui gère c'est toujours lui qui dirige tozana posa été ya mutu ndenge Fayulu azaki vérité des urnes oh yango lelo tomoni yango tomoni que libala comment que parti au pouvoir UDPS lelo comme ko bomana peut perdre balobi que UDPS cache libala bosembo na baluki alors que Fayulu a na raison lelo tomoni yango complètement que Fayulu vérité des urnes Fayulu sengaki yango lelo salami tozana posa que ba député o balongwe bazonga na bisika na bango seni alobaki na biso bien nanga lobi que ngai nanga nde na le seul o na la vérité à nyonso mais lelo tomoni que comme nanga te et comme cour constitutionnel cour est dirigé na Kabila nanga o asa dirigé na Kabila mais oui c'est président Félix Kabila qui gère le pays est dirigé par Kabila il n'a pas le Félix ça ça les locaux moroté les locaux députés après 6 mois bozo quand validé député ba pesa biso ba cause réelle il y a ba député on a validé baron par rapport à eloko nini ba sala kinini avant seni et publier victoire il y a ba député on a validé bango lelo nanga yeba kité que bazo kité nanga yeba kité que ba recours ezalaki mais ba recours 6 mois il y a ngonde lelo que no ba recours to ça na posa état de droit démocratie oh le peuple a voté qui to ça na posa ça na musala to voter qui Fayulu vérité des urnes biso to ko continuer et ndeko mbote monsieur le journaliste ndeko tomoni présence na marche à lelo message ezanini parce que puisque là peut tomoni nombre est pas insuffisant mais surtout bien na kalazi à lelo te ben sont échangé ton ndengeni te ezande batamité mamabe oyebi toyaki ane bandeli tu as vu comment les policiers nous sont menacés omoni yango eza ben intimidation état de droit la loi doit être au-dessus de tout le monde mais biso to informer l'autorité compétente administrative bah déjà que biso les photos marché pourquoi ko tcha ba barrière à soda partout so tali kuno mona ba soda MLC o akala oyeba ki c'est le même MLC za lelo ngana biso angwema ezali makasi force ezali mais ça c'était juste une parenthèse sur marche lelo so bosali yango est-ce que vous êtes sûr que la cour constitutionnelle a kozonga la décision na soit ki liboso en principe la loi dit les arrêts de la cour sont inattaquables. Oui, bien, très bien. Hein? Mais ça, c'est juste le principe. Un bon juriste pose des principes comme je suis. Mais un meilleur juriste soulève les exceptions. Je te dis, il faut payer un espace pour m'amener soit sens, soit place. Ça va, un bon juriste, aïebi bien que non, il faut respecter mes principes. Les principes voudraient à ce que ces arrêts soient inattaquables et puis irrévocables. Mais n'oubliez pas, toutes les décisions des arrêts sont rendues au nom du peuple et puis exécutées au nom du chef de l'État. Un peuple a moni que non banzouzi yaku constitutionnel, baso kende batengami, baniba même peuple congolais kati libulu. Peuple congolais a tenu obligatoirement ya sauver sauver constitution na ye. Yango moni ezo salema. Peuple a fléchi ba genou tel likolo arewana. Pour peuple a souverain. Na oza deuxième marche bossa la bolemba na binote. Bakama kolembesa te. Biso tolembaka te. Biso nde toza boye. Toza ba ote ya tosangaka na bituma oyo. Somoni façon de parler nanga tozu bituma to sanction na science. Yango ezo sala oyo. C'est bien bolingo mamboko na kao, so wiki bo continuer dans la action aussi mboka ke na kao. En fait, c'est quoi? Moi j'ai étudié Arnaud Lepulué. Arnaud Lepulué a dit ceci: défendre la Constitution, c'est la mettre à l'abri des atteintes. C'est-à-dire quoi? Faire en sorte que les juridictions constitutionnelles empêchent les violations. Mais ceux qui sont aux autres tomboka, c'est parce que tu as constaté que le coup constitutionnel est à droite. Et ce peut sa décision est unique et puis cynique. Dans ce moi je suis de droit et ça fait un peu mal dans mon cœur
de dire aux gens que non, je suis un juriste. Merci Ndeko. Nous sommes avec l'honorable sénateur Valentin Guérongo. Bonjour honorable. Bonjour. Honorable, justement par rapport à la marche à l'élo, tout le monde n'est sensibilisé pour la marche à l'élo. D'abord, c'est quoi la finalité et puis tout le monde peut aussi la police devant Bino pour empêcher un peu marche. Est-ce que vous avez qui vraiment procédure administrative normale pour une autorisation hôtel de ville pour marcher ça le malélo tout merci. D'abord, il faut que mon collègue et ça suite il y a une activité autoprogrammée qui est en le 12 d'abord président Fayulu a une conférence de presse. Tango asili cette conférence de presse wana biso banso tukendeki na cour constitutionnelle. Ici la déclaration salemaki. Le 13 to salaki marche mususu. Basi babandaki na gare centrale, biso ba député to bandaki na palais du peuple jusqu'à ndenge to komaki na cour constitutionnelle. Lobby premier président ya cour constitutionnelle a recevé qui délégation ya opposition oyo baye kotikela ye memo et puis ba requête na biso ekotaki pona koyebisa ete makambo basali ya kolongola ba député ya opposition ezali net balingi ko misele opposition lelo suite nango ezali marche to ngi ko sala pona okende tina cour constitutionnelle pour appuyer ça. C'est vrai que na ba activité na biso nyonso toza ba légaliste to lobaka toujours toza na régime ya information to informer gouverneur que l'élo tokotambola. Mais ce qui est étonnant est que baninga na biso ba parti mususu ba sali ba activité mi balé sans autorisation. Je vous informe encore que tant que tokeneki avant-hier na marche tokomaki pona koloba que toko marcher, c'est comme ça qu'on a été encadré. Tout ce que nous faisons toza ba légaliste toyebisaka toujours ba konzipa salango. Nous sommes étonnés que to sengaki bien que tokotambola. Nous sommes en train d'observer total anenge to bengaki batubaya avec le nom qu'on va voir et puis après on va se décider. Tout le monde au sol na bande quoi la police vous trouvez quand même compromis par rapport à la présence na bango sur le terrain parce que tout le monde vous a dit na moi dialogue na bango. Oui na yebisaki la police était et là que bazo sala waneza normalité. Tozali siège à parti politique. Même si balobi ki baboy marche mais bakopek ça biso tozali pas na biso te aweza lopango aweza liba dépendance ya parti na biso ba ko ya ko provoquer biso te na yebisi bango bakende soki baboy marche na biso bazela biso na balabala ba pekisa biso na lopango na biso te to kana bango yango bake. Honorable Toshité, par rapport à la requête de la Cour constitutionnelle, aux législateurs, vous voyez bien très bien que est barré à court et inattaquable. Sur les lots commis la finalité qui non, va répondre d'une manière défavorable à la Cour, pas de marche ni bolengel sous ça la peau, bon mais un peu pour revendiquer votre nabino. Tu vas répondre d'une manière défavorable parce que rendre ce que erreur matériel et ali va rectifier. N'a pas si cas par exemple à Kibuka. Kibuka a eu 26 000 voix. Balobi était Babaxela qui est 15 000 voix à Lokuta. Ce qui veut dire que 11 000 moteur a remplacé à 5 000 et 10 000. C'est que Bango Moko Bassal erreur. Il faut pas rectifier. Voilà là où nous en sommes, mais tous en espoir que Bango rectifie erreur na Bango Moko. Mais il faut aussi moi communiquer na ba militants via MLC et puis na ba Congolais sur bazou la de partout par rapport à la tension politique et puis par rapport à la position MLC na actualité politique de l'air. Moi message si bango base la calme mettons ndengeni. Si tous sa population que objectif n'a pas le 23 juin. To cause la distraite objectif le 23 juin. Base la biso le 23 juin, baya et belé le 23 juin poto yamba mokozi na biso na aéroport Anjili. Ti awana triomphal ici ka meeting e kozala. Donc distraction zalate objectif le 23 juin. Merci beaucoup honorable. Merci.